Moura de la presse, Tala Tigre Noir, na Karine Mokonzi, na Linda, na vidéo. Ozalaki sous-informé, Moura de la presse. Olobi Tigre, na Kisasa, atindi, babengana, Karine Mokonzi na ndako. Tala vidéo. Moura, yebisa pe, papa robot, alobaki, Linda, akei, abulungani, ayebani bisika zate. Yebisa papa robo akola, atika buzoba. Aluka moye abala, ba clochard kutu, bazana basi. Oyoki pe yo Moura, tika kotambula na bana basi, tambula na bapomba, bana mibali. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na barandonete. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Moura de la presse ayebi makambo ndenge zate azana Kisasa ye amoni mutu moko oyo ayebi wana tigre ya quartier na bango yazo kanisa tigre noir ya pafeli azoloba tigre azana Congo alobi Karine Mokonzi abima na ndako me video yango wana elakisi clair tigre na vola bien rasé bien parfumé pe na madame na ye Karine Mokonzi ye wana bazalaki baron na la baronne. Alors papa robot yope olobaki Linda abeti mwis ya zaza. Linda toyebi bisika zate. Me oyo azana sima nani papa robot. Oh, me foko yeba makambo koloba ko papa robot. Likambo nini ezosala yo? Oh, papa robot. Ndenge nini? Luka moye obala boniko soko obala mwasi nozoloba soki nani Malika Mania bengisa mbangu olobaka ba info makambo yo ezobetsa biso mitema. Sikoyo Linda ye wana awuti wapi? Akendaki wapi? Oh, papa robo bongo te. Moura, yo ndengo zawana okanisi soko komi na sima ya Blandine Omari. Simo komo zoba code. Ozo kanisa bongo. Bo tokotala. Ozo kanisa vraiment okokoma na yaya ndengo zeli na Miriam Mokonzi. Na yebite tozaka kotala. Mais Moura ozosala nde erreur. Osololi même pas na Blandine Omari. Oyebi même pas idée na ye. Oyebi même pas soka linginini. D'avance na yebite soki ya kolinga rando po naza sir alingaka na eteke asala rando je crois. Alors yo sikoyo okomo salele oningo bando salele rando. Olobi ozwi ye nengo zaki Miriam Mokonzi. Mais Miriam Mokonzi ye engagaki bino. Engagaki batayo wana. Ti lelo bozali engagé pa na ye. Yazo continue kokota ba crédit. Aza kotindela bino bolela kaye ba crédit. Un jour boko luka moye bisika boko chaye. Mais na yebite soki Blandine Mario pe okokokaye parce que oya Blandine Mario na Karine Mokonzi eloko moko ezawana te. Ba audio otiaki na site na yo eza nango na tina moko te. Même na Karine Mokonzi, même na Blandine Omari. Eza kaka entre bandeko. Na ndimite ke Blandine Omari akolanda akota na je na bino kuna ba Moura de la presse, surtout yo Moura de la presse, na ndimite ke Blandine Omari akokota na jeno. Mais lokola na yebi ete, na yebi mutema na ete, wana ye moko yebi. Mais loko nga na yebi likambo eleki, oyo yo Moura, oningo komisi lango munene, en tout cas eza penza eloko moko ya pamba. Eko sala même ye moko Blandine Omario, Sony, po akota nango na rando, to po atinda yo afuto mbongo, osala rando. Eko sale Sony, eko kitisa ye mabe parce que eloko eza wana likambo moko te ya grave. Ya grave moko wana te. Yango wana Moura zala kaka na position na yo ya Miriam Mokonzi. Pe zala wana otalaka video sikoyo
oyo ya Tigre Noir na Karine Mokonzi na mwana na bango Linda bazali wana baza kotambola pe baza ko vivre bonne année na bango na ndenge ya esengo. Soki babwakaki video wana ezalaki lelo te le 7 mais ezalaki lobi le 6 jours ya ba Rey de Mago. Rey de Mago oya kingi te mais les 3 rey o bakenda kotala Yesu Masia na ndako ba meme na kaniso yebi yango bien. Yango bango pe babimaki en famille. Batiki Chateau Mokonzi bakei kobeta mwa tour. Bango pe bakei misatu ndenge zalaka les 3 rois wana. Mais bango ba yebi soki bakenda kotala nani. Alors yo mula continue komela soy. Mela soy na ba image. Luka moyen osala eloko kosala menandimite o luka moyen osala na kombwa Blandine Omario na Karine Mokonzi na audio wana ya nzangala ezanga tina oyoyo mutu moko ta fingi mutu moko ta popoli mutu ezakaka réflexion. Alors yo soko kosala analyse na réflexion en tout cas luka moyen otia réponse ya bien parce que ça des mathématiques na ebité soko zalaka pe susu dire na mathématique mais na ko douter na ngate le kololo waka bien c'est que okoza no pe dire na mathématique soko za dire na mathématique ite faut za la dire na nzango a otambola kana basi beta kaka nzango oko comprendre makambango ndenge ko kende nga papa robot na ye kaka na yebisa yo na papa robot bokeba na makamusu bolobaka pamba te eza kosala mobulu ya yo kutu somo vraiment yo nde keba papa robot ya bungaki nzela po kaka alela ko yungula ba info te ya lingi bangenza na fufu aliango bon wane taliye so wakangami libumu mataliye ciao. Ne ba tampo eso déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasi sabatu batampo ils ont tout lit ah t'as pas on a tapé coach Gisnon aussi ça yo pas tout lit maman bolimo lobi bolimo nini bolimo oza su a tobungi na kobima na porte kobima na porte te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.